DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Disons, tu souffres mingi parce que le boulot na kati ya 300 soit route de Kimwenza, les 4 ans au moins 3 fois. Bana bazaki kokende lisusu ba classe te tala classe oyo lokola classe oyo ezali awo bana bazaki kokota lisusu te pona nini nzela ezalaki te moye ya kokota na mwana na muzindu wana kobimisa ye ezalaki te tuandamula mapasi makasi odevie ka baveni vraiment nzela ezalaki kitoko te nzela ezalaki mabe. Cette route s'est empruntée plusieurs fois et constater aujourd'hui que cette route a disparu de cette manière aussi dramatique que vous voyez derrière moi, ça me broie le cœur. Effectivement, tobanda koma wate, tobanda suka kuna na Bel Air. To futi si voir même ba passager à côté ticket na 2000 francs pour l'état de route. Quand on nzelo yo eza na bateau yo ba tiki vi na bango. C'est-à-dire cas grave moya ko kende nango tina clinique ezate vi ya ko luka ko kata libulu luka mutuka vraiment batu bakufi. Et compris nanga moko nazaka victime na 2014 les jours à libala nanga. Nga na nzela on aleka makolo na mwasi na voile. Et na kati sapona kezwa moto na ngambo me mutuka ezalaka. Après avoir tout ça, ma responsabilité de pasteur, c'est aller au nom de ce peuple, en parler à qui de nous. Et dans le contexte d'aujourd'hui, il s'agit du président Félix Tshisekedi. Il n'était pas là hier quand le rabbin a posé, mais c'est lui qui est aujourd'hui. Je connais aussi son souci de mettre en application les devises de son parti laissées par son père, le peuple d'abord. L'érosion Kindele. On devait contourner pour aller à Kimwenza. Aujourd'hui, cette route est complètement réhabilitée et aujourd'hui, cette érosion est complètement absorbée. La route qui n'existait pas a été rétablie. Banda président Félix a continué à pouvoir, le sentiment amélioration concernant Nzela. Donc les boulous penaient betami dada par rapport au n'enge zalaka tant le boulot salamaka. Mais grâce au président Félix, aucun ne peine donc ba para ba comme pena que non mutuka, oti pena renfenga ba campus, kindele eki pena na lycée de Kimwenza. Otu na para outu abina outu maluku, Nzela pene bongi. En tout cas, mutabo yataka mutako soutenir. Trois pine comme au kota koto liboso to bando ya boete donc bala nanga liboso na koma koto maloba bomsel mission nzela to commune ya Sengo oya quartier na yo na mutuka okoya na mpo tikama liboso anda kuna tuka totana pena kota banzela pati tombwa mwana yo nzela kitoko biso na ba client to komi même moral na population to komi moral moko transport ekiti na minute to futa 1000 francs to tia injustice à part tala nano pena nzela o donc na lamuki na ndaku 7h juste na komi na musala 7h10 ezalaki ndenge wana siko nzela Bel Air wana toujours kwea na bamoto
Mais sikoyo nzela ekomi normal. tozongi ya mona eta vraiment tozana esengo makasi nzela ebongi lelo oyo ezongi atala oyo lelo telefone yango esombisinga na nzela oyo. Nous avons un bon président oyo asengeli asala mosala et puis atosala yango directement sans hésitation. En tout cas topesi merci mingi nzambe na ye apambola ye na ata bitumba ata nini eleka esika azali te. Président atikala a continué façon de travail na ye wana, on va le soutenir. Boyobo ya fachi. Ah. Je suis très impressionné. C'est formidable pour l'Afrique centrale et surtout pour un grand pays comme la RDC de construire ces infrastructures. Donc, on a mis Et aujourd'hui, je pense que le sport en salle est vraiment honoré avec la construction de ces infrastructures et surtout à la veille des Jeux de la francophonie.